congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Mama Sikadi. Yona Karine qui s'est on sait qui pour na comprendre na bimisi vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Karine amo panzinanga. Ya sala kaponga na sala. Bomona makambu oyo via salanga so asilika ponga na lobaka ka vérité. Siko bilika mabipo na Karine pa na ngai zara sir okozonga na défaite. Pasteur moko naza ami na ngai te. Ngane peto kopera kate. Soki pesa invitation na église na roboya te na roya. Mais akonze foto kabola mabonza. Bino boyina sata sala nini na mokilo ya créer nini. Donc ngana reketa trop moko na wakufa po bato bakindi na cimetière ndi bazela kanga. Comment c'est ça? Des gros bisous à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, dans les 5 continents du monde, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, c'est na bosani continent na bino c'est que ça la ngote na monde parce que on a tangi yangonde ba continent. Moi je suis honoré au-delà de toute expression plutôt de vous présenter cette émission Tour ya Mboka. Émission ça là que na beta vraiment Tour na Mboka na tala bastar na bino ba grand na bino ya République démocratique du Congo. Bato libanda ba sepeli bato ya kati miteme kiti. Et vous vous posez la question, je suis avec qui? Yazali Nzulu kabla sila ate po to botama to kuta kombo na ye to kende pe to tika to kuta kombo na ye bana pe ba oya ba kuta kombo na ye o mwana ngatu nga papa c'est papa là c'est qui nebise oyeba. Je salue déjà mon bébé Sylvestre Tiex, le bébé artiste Ndoya, mon papa Thierry Munyanga Bukele. Sans plus tarder, non c'est un beau temba, mon beau découvrir invité na bino. Bonjour. Bonjour papa. Ebike bato bagangi na ndako. Bamesana ko ganga, mais babela libomata. Bobela libomata bogangi etingo moto na ngenge. Moto na ngenge. Boko bina, ozwa tete, ozwa nini, moto na ngenge yo tozane yo pembe na ngait. Etingo moto na ngenge. Toyebaki au quartier. Tantôt muta théâtre, tantôt tous on a ba journaliste finalement lelo edingo motona ngengaza na nozaka kacher muta théâtre tonal. Nous avons tout travaux multiservice. Service nion so zali pona ngai. Est-ce que vieux masumo yebi ke yoza parmi ba comédiens? Mais na sala kinayi théâtre na groupe salon. Tango kintene sana. Ouais, photo vérifiée parce que combo na yo vraiment une association il y avait masumu parce que tous association belé ya no sanzola ya vieux masumu ça ipe azo fongola association na ye siko ba komba e uta ko leka selon ce comme ta théâtre na solo anona nous étant muta théâtre avant tout kota na makambo etali catch guerre uta ko leka ya vieux masumu ça linga comme président yo étant que comédien au jija kangonde ni to olobaki nini que le meilleur passe. Narobi que le meilleur passe entre Bambalo comme président et Bengé président. Na groupe salon pour aller pour l'ingawotika qui champion du Congo. Na lobby entre Masumu na collègue nae. Oya leki ngana Bengé président. So ngoli président na Benga moto président. D'accord. Entre Masumu Bozo Kabongo mais na yebité ngai na yebité ce qui na association ni naza adhéré pour edingo moto na ngenge na association ni oza adhéré. Quelle association? Il y a théâtre na association nini ya masumu ya nani ya saisa ya fongoli mikolo to association ya no sanzola. Non, nous avons une association mon côté parce que jusqu'à présent nous avons nos catchers. Si on a gagné au théâtre pour nous ça va n'amboka. Pour y aller loko oyo kitenge sana chakingai na yekuli kitenge na yekuli théâtre pa kitenge sana tango na groupe salon babe yanga vie makambo. Alors pour le moment nous avons association moto na posa na ngai bengi ngai na ya ko jouer.
tomonaki pe liste ya bacomédie salamaki mama zoyamba batu me na liste basalaki o mama Olive yambe batu edingo azalaki te. Est-ce que esepelisaki yo to esepelisaki yo te? nakosepela po nakosepela nango mingi parce que ayambi baninga nakoyela contre bango te. Yo ozalaki te? me nalobi yango bien ke naza na association moko te me nga motema na ngai elaka na kata kachi. D'accord, sikoyo na miniti oyo tozonga sikoyo na oyo ezali catch edingo muto na ngenge na kati ya catch mutu nini azobangisa na miniti oyo tomoni vie nuni ba jeune bazoya jeune nini obangisa na miniti. Mais si on tali bien bango tu osala catch basaka style edingwe pour mutu akobangisa ngela ki puma kende wemba kende zokufana accident za bandundu puma kende poto atika catch. Natikali siko sel nazabuna sona kata Kinshasa te parce que manque adversaire nazabuna ba pays mosusu na bundi na semiza na zonga na mboka na eko fanta. That's pays. Pays d'Afrique zaminga. Ipo banzimi ozongi po toyoka te tomonaka makambo ya Belgique vieux niveau bazongi sela yo en Afrique bazo yambo vraiment ba Belgique ba kimi na Afrique pays ni na ngwana mutu makasi. Dans un pays mingi lokasiko na utai Gabon ndipo gani bongo soyoka idingo akobunda komba apoli ngamusanga kobeta ye musala ne kobeta edingo moto na ngenge mama Francine Ngembe ingénieur fils Zabi bongo nazomona na sima kamera to yesikoyo na mama na makambo pona nina yambi edingo moto na ngenge. Parce que tu as batu baloba actualité moko ezali tokotana na libulango et donc vous êtes toujours fan ya Renaissance nalaka fan ya Renaissance te nalaka fan ya edingwe deuxième personne tangana kumisaka mwasi nanga yezele. Vous êtes fan ya Renaissance papa tout le monde a bien que na li fan ya Renaissance te soko moninga na stade na soko la ki match ya vita bon nga boloba ke na li fan ya vita na kiko se distraire na kena ngane stade naza fan équipe moko te parce que bata vita bakumisa ke dingwe bata imana bakumisa ke dingwe bata Renaissance bakumisa ke dingwe omoni bien question na komo kinekana na parti moko bata vita bakoboya ngai bata imana bakoboya ngai bata mazembe bakoboya ngai na kena ngautra match kele mer gagne oya gagner makambo oyo toyokaki na ba réseaux sociaux tomoni na ba face na ba nini edingo moto na ngenge na Pasteur Mukuna eza nini au juste? Pasteur Mukuna za ami na ngai te ngane peto koperaka te parce que ngana ali muta Satan ya ali muta Nzambe na yebi Pasteur Mukuna na mona kana ba télévision parce que ce que na bina na mate ya Pasteur Mukuna te na ali na sali péché pa ya Satan pour Satan otina ngai kendi pe koyoka maloba ni bazote ya kuna yo na Pasteur Mukuna boza problème te toza na problème moko te wa bini Pasteur Mukuna fundi ngai ezama kumalokuta fundi ote oza cirque ya fundi ote yo bimeli na bureau te Pasteur abato tanga Bible bo moto na ngenga bimi na ebisio bien bogi na otina Mukuna sa fundi na bit nini Mukuna fundi ngai te Mukuna nda longoli bat na ye mususu ya équipe na Renaissance albatana bakansini ke Mukuna zo coopérer na ngai poto la Renaissance mais nebi comme Renaissance parce que ngana li joueur te na li gardien te na li même défenseur te na li même attaquant te na ko sali na ozali mutu o asia salela raba joueur bikila kila yoza sir au nom de Satan pour yoza mutu Satan na biso au nom de Jésus teto au nom de Dieu te au nom de Satan o yosalela oza sir ke o salela na Mukuna atakisite bana Renaissance et salama na Mukuna nzela kisite na pa mona ngapena mtena na peto sora na Mukuna te ta comité na ye komona Mukuna kaka na tribunal tant bafundi ngai na Mukuna babike biso tozo police équipe ngoko ndimango ndeni parce que Mukuna fundo te nani zuko fundi yo na Mukuna bi comité ya Mukuna oya longoli bantu bafundi ngai na Mukuna
mais bazana preuve mon côté. Alors toi tu comment on est passé côté du solo mon sous. Donc bon qui éclaircissement donc ça veut dire moto na ngenge azana problème tena pasteur mukuna eza comité de bakanisa li pasteur mukuna mabeke azo coopérer na champion du Congo azedingo moto na ngenge posera mort tout bazu mort babi edingo moto la lisi renaissance. Est-ce que ça solo to za lokuta bamo ba ebito bafunda ki bango nini balobaki boza ko mitu na makambo ebele tango bozo mona edingo moto na ngenge menga na okota tina mozindo edingo moto na ngenge babi lelo ba journaliste ya net ebele bazo simba epa na yo edingo moto na ngenge vrai ou faux? Mais na ko regete mingi journaliste au quoi qui se pone yo pe kana no mega soko ko qui se yo sala sinon pour mo sala journaliste ka ko lo bal fo lu kana ko kis est-ce que batu bal basima kis na tangelo moko pa yo vraiment sambo babi ye na yo Karine yo na Karine qui se zate au pese qui on sait qui pour na comprendre na bimisi vérité hein pour babi kuna vraiment Karine kota vie du ko simbate ya vraiment na temple vie di kuta to aso. En tout cas toute vérité n'est pas bonne à dire. Yangwana boki toute vérité n'est pas bonne à dire. Siko yebisa bisa ta mukie o ça n'est pas bonne à dire et monsieur ta na moi vérité na mbata o à légère wana kokyo yebisa. Karine ya mopanzi nanga. Zambe papa. Na ndinga li journaliste ya sala kaponga na sala. Yote mutosala po ya zame yende mutosala po. Yende mutosala kaponga na sala. Ya li journaliste. Ce qu'on néglige pas journaliste pas là lisa yo. Ye asala kaponga na sala. Nazuka mopanzi edingo yebisi biso yoza ka fan ya yo moko na mwasi na yo. Mais alobisu Karine mopanzi na yo yende mwasi na yo. Non, Karine za mwasi na ngai te. Mopanzi za mwasi. Ali proche journaliste ya edingwe. Donc soko ko balika mabe ya ngai pa Karine zala si rozonga na défaite. Comme ngai soko balika mabe pona Karine pa na ngai zala si rozonga na défaite. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais toujours to continuer edingo moto na ngenge babi ténèbres na lumière et sanganate. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tango Karine a fréquenté yo avoué obioza na mosali na Satan. Olobi oza mosali na Satan mukuna za mosali na Nzambe. Yo suko Karine aza mopanzi na moto na c'est que binomba ebe oza basali ya Satan. Tuna Karine ça une émission. Yemoko Karine alobani nike oui, ajoka qui c'est pas edingwe ou ajoka qui c'est pas edingwe parce que on a lobina bino bokondi mayangote. Quand on lukaye na tuna yemenga na linga mingi na nzungu sika vraiment biloko etoko na ya kozwa nini po na bike moto na ngenge ya bomba te po banga ne pe mutute eza na ba makambo ebele circula na Kinshasa na kombo ye dingwe moto na ngenge bato ebele bazwa nango ba réponse te lelo to linga tozwa réponse ba betela biso lisolo moko na bite so na kokolopa aïe aba pesinga temps eza nini vie soko silikaka lelonga na yo na plateau awa caméra ezali bomona makambo oyo via salanga so asilika ponga na oloba kaka vérité babisa biso ke neza na maître mona mateta mankaka yo si je me trompe pareil okende pa na bango okitisa nzungu na mbabola ofandeli mbabola moto ba para na bakima eza vrai to za faux. Mais Rai, c'est mon petit. Hein? Mais me gars, à ce sport, n'a pas quoi épauler, à qui ne manque ngai comment. L'antu n'est pas battu. Nazunga ngosusu, toute vérité n'est pas bonne à dire. Aïe, ah bah vérité. Non, bateau ba vérité ni au moto na ngenga zo bomba. To continuer kana ba masolo ngo beta mara. Et dungo moto na ngenge bakangi mutuka na rond-point. Balongoli batterie. Et dingo moto na ngenga ye babisi il faut futa mbongo babisi ba ça va botika na batterie à côté na mutuka sans batterie à démarrer kei ba makambo ba beta na Kinshasa o kango ouais na yoka kanyoso solo na ibide soki ya solo
Ce qui est le kuta est talinga et dingwe. Tu peux baser pour ça bailler, pour mettre ma foi. Talibinote. Yo tulanga eske et dingwe zogi obeta ke mututel na balabala, o menesa ke mututel na balabala. Bunda pe na baba. Na yebi yango te. Yebi yango te, siko na tunu ndeni eloko yo sala te. To tunaka mutu eloko asalaka. Na lobi na yebi yango te. Edingo moto na ngenge lelo yo na ba musicien tout oyo bazo sala succès tobi ke yo serimo bolo baki musicien oza makasi mingi za Weranson lelo yo o reconnaître toujours Weraza makasi na niveau ya kisi na yo Ngana wera to sala kiste parce que moi c'est un pasteur. Moi je sais que wera akene ke prière. Ngana wera to coopérer ne pe nanto kutana boite to sur na wera. Pour le niveau de c'est le coup moi ya petit na. Yo lobelo gwana te. Qu'est-ce ça musicien bangaka eza Weranson na niveau ya kisi. Tout sur tes pages. Chers internautes, c'est chaud vraiment sur le plateau. Mona, t'as sauté ma page, t'as évité de sauter Tiwapi. Cette fois-ci, on sauté page. T'as oublié banana vieux, t'as plateau, t'as bandi bien, qui commence bien mais qui va finir mal. T'as oublié banana vieux, t'as oublié sa vieux. Vérité, mon roca, quoi ça, qui est nganaye, t'as oublié banana vieux. T'as oublié vérité. T'as oublié banana. Tobe banate parce que na likuluner te. Likuluner te. Vie. Yebisa ngai. Ya solo. Na ndenge mo ya solo. Est-ce que ce mutaza na kisi? Avuwa kangona kibo ndenge yo avuwa bo kenaza kisi. Mutu mokandi maka kisi alite. So yo nzima ngo seko za no na kisi te o grimasa no biso. Ndenge yo yebi ndimela yango. Et pour yo, ezara nazakisi, nazamuta satana. Ngana bien ndenge yo yebeli ndimele yango. Sona mutakisi ça va. Sona mutakisi te ça va. Donc ndima ka garder mpona yo. Edingo boma combien de bateaux na famille. Donc ngana ketaka trop mon kono akufa po bato bakindi na cimetière ndi bazela kanga. Na ebide soki osoka ni pona ngai. Yana moni biso to simba kisi to banga kokufa. To banga mabe parce que mon corona qui est cimetière baza bakozela ngane baozela liwa ya Franco ba tuto boma ngata mi baleka na senga mi bale te oringa famille bango ya komena senga bon pasteur wa lesa mutu asala yo obika boye to landango na ba réseaux sociaux est-ce que vous êtes un peu reconnaissant na yeto na nzambe na yo asalelaka. Donc wale sasa nzambe naye mukuna sana nzambe naye katolika sana donc ça m'a bali combien pour bananga ike ondimaka nzambe ya wale sa oya salelaka donc pasteur sana nzambe naye selon croyance naye selon croyance na bino selon croyance n'est-ce que kaka moko ozaka reconnaissant na o wale sa salela parce que linga ko kufa kwa batu o boma kuna na cimetière ba comme déjà près ba simi ba ki bota ba pau bani ba bien dingo yo azoya o komi vraiment pembeni bo ba bien asko to bete bi bota wale sa zuyo abimisio entre les morts kontimaka nani mawasala nzambe te nakendeka église tikana kendeka pona plaisir okenda pa église église ni tanga comme église nga okende na mona pasteur nakendeka na neo nakende sopa ya pasteur Konde na liloba nakende koyoka mate ya kitoko na simbi oya mabe na longone omeli péché tu mélanger pasteur namelaka ji ya Konde soki pesaka invitation na église na koboya te na koya mais akonzi foto kabola mabonza yo kabola mabonza na pasteur Konde na batani okabola mabonza na ba posi ko kenda seke ba église na samera mais soki invité nga na église no koya yo tant ma église ici faut plus pourcentage na parce que n'est ça la publicité je dis moi avec une église na yo singa na ko mapamba
D'accord, ndenge za moto kombi na suka émission na biso, de bonnes choses ne dire pas, ndeto mona tokoka ko direte ne dingwe moto na ngenge parce que aza moto na ngenge. Eza pesa meli na mutu tute aza pembeni edingwe moto na ngenge, ngande na fandi déjà pembeni boye se ke ngenge pe et poso sakani ve déjà tindelinga biloko yo peut-être na se mais ngai nde batu bazela na cimetière te ponga na boma na ngate wana makambu matali kaka edingwe moto na ngenge vie lilobano ya suka na kutuna moto na mwa na papa journaliste lelo soki edingwe yo bala mwana yo ko bani famille ko bani ko bala edingwe tata mutakisi edingwe ko bala mwana yo bogangi nini mwana bisoto lingili bala wana te parce que edingwe za mutakisi mais président république moko bosoka ko bala mwana yo bini papa famille bongi bala président na edingwe na ba président république ya bamboka mo nana lekina kisi et pas président le bini mwana président yeko linga yo lingi de so to bomba yo bala président pour bini famille bongi mais pas edingwe soka yeko bala yo mwana yo bini ko bala edingwe te oza mutabakisi. Le problème est que le président Zema Kiss n'était yo bimisa Kiss na yo président no alikate alobi na za parce que na monte on a deux personnes toi na Nzambe toi na Satan bino boyina Satan sala nini na mokilo a créer nini Satan créer le mon côté abote la vie et compréhension abote la Nzambe compréhension mutakeli yo abote la compréhension za le roi yo za le Jésus jour mon atongo même la vie et compréhension que vie tokabola na sala compréhension Nzambe te Satan créer le mon côté Nzambe mtasala compréhension ngelo koni Satan créer na mokilo tangelanga moko soko yibisinga eloko Satan créer a créer na lungwe pas Satan tangelanga na otangelo lo moko Satan qui est là mabe mtasaka ngya Nzambe lakisa ke Nzambe mtasama asala kinzela mibale abina nzela oyo pona oyo lingi okende yo la mibiloko na yo kamati salite ngombe otina sanyo okamati nye otina sanyo obina mwana pona entre les deux sani biloko ni yokolia mwana ko pona sana nye faute ya nani faute ya mwana ye moko ya papa tiki yo pona ko ipa ko kinzela za mabe pour ko sala kion otiki mwana pona pour la liberté mwana nerera ko pona nzela wana siko baba opia faute pona. D'accord, Motolangenge. Ce qui te sont fait ça, Nzambe la faute, Nzambe unique, souverain. Il y a Makambo Sala, Tokoro, j'ai été. Moi, Bambo te pas Batunayo. Je peux contact, Batu Balingi ba contacter Motolangenge. Simbo te pas ya ba fanatique nangai Werason. Kofi Olomide. Pitinanga waze kwa Karmapa bapita maza mingi na mateta o fanatique na yo donc bilo bozala bilo fanatique ya dingo moto na ngenge je vous signale que moto za na cadre o kitoko o ba ya mibiso za bongo salle de fête flat hotel restaurant ya bien donde toza climatiseur Canada kosa na Suisse mikolo neige biso neige zo kitela biso na sa meta toza ba t-shirt bongo kombo ya salle yango za Montesacro eza bongo na ngilima na matete kaka wera fanatique edingwe Kofi fanatique edingwe apesi bino mbote waze ko fanatique na lisu na botane so JPT JB na kobosa na ete petit na ngai héritier na kobosa na ete nazala ba petit belé balela ofo ngapelela bango balela ngai pourquoi na ko bakatenga ka banga balela kanga bonga so balela ngati na kotanga kongo na bango te na lela bango pe mabe boy Karine Mokonzi te nani Karine Obwaki ete mutu no yezo pali comment les c'est qui ça ta vieux le bas solo comment les c'est qui sont pour aller ça moi sina ngai te c'est qui sont ko pona nini Karine ali journaliste nanga boke kaka na bibo ka yo comment c'est ka vieux lokola ma ponga le na comme le dingwe eli grâce pour na maze ya antenne a
Ouais, journaliste. Ouais, journaliste. Asa vrai mutu nanga mo. Comme un peu boxeur, c'est grâce à vieux Pono. Pendant qu'on boxeur, grâce à Pauvre. Pendant qu'on judoka, grâce na fuluta. Karine Mokonzi peut pas aller là comme Karine Mokonzi grâce à Dingo. Nous sommes à la fin, l'invité, maintenant nous contact. 081 920 36 50. Na bandela 081 920 36 50. Na pesi bana mboto bana poto ba diaspora mbote mingi e masakuba nazo solo na yeso ke moye ko yala na banzi bomona ngasuna poto na ya kosala numero mosolo ka mwana ngama kiliba azali kuna na bosani ba shaolente kangala machine de guerre na bosani bangote bangoto ba la poto azaba accompagner révolution ba mas angosenga na bino ka boko ba musala makasi et le retour à la kin et marche madame ida okapi na bosani yote Midjo Minyengi na bosani yote surtout mama ya Fafa Fabrice madame Fafa Fabrice po yazo sala nyonso po ngai nazala ali congolaise ya Brazzaville alors na sepelaka mama wana mingi po azalo kula mama na biso Kabila almeki ko anga ko sunga ba congolais RDC mingi alors na ko yibosana te mama Fafa Fabrice le sakono yango. Merci beaucoup. Nazo rappelé ça le Monte Sacro c'est que yambi biso salmoko ya kitoko ngape na pesi mbote bongo na ken mosengo mwana matete tango mone dingo moto na ngenge kuna na États-Unis oyebisa batu bo ebi vio tuzara na matete Alain Kinkela oyebisa na viana nga linga kete me na yeka ko yamba epo na loko linga kete mona ke na zaka pembe na ye bongo shuba soka le balinga ngai te banga ko alinga ko ta banga ko mais fanatique numéro 1 yanga et ali aller ma Kinkela numéro 1 ali Kinkela ok aux fanatiques numéro 1 Schubert Casse de Charlotte Visa à Caroline du Nord. Je vous salue tous, on se retrouve prochainement dans un autre numéro. C'était comme ça Edingwe Motonangenge, champion du Congo. Ciao. congodialogue.com congodialogue.com